Brothers and sisters in Christ, Congo Mi Cristo is a channel which is promoting gospel all around the world. If you have any seminars, retreats, or concerts, please would you invite us so we can promote your event. To contact us, our email is congomiclisto@gmail.com. Merci, bonjour chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus. Je voulais me présenter, moi mon nom c'est le frère Alpha, votre humble serviteur de congomoclisto.com, votre site officiel www.congomoclisto.com. Une fois de plus, nous sommes branchés encore, je peux vous donner les informations concernant notre site Nabisho Zali, site chrétien. Donc, tu peux savoir seulement mes formations, mes formations en Nzambe, les sites Nabino, les propager Nzambe partout. Pour propager mes formations aux Écoles na Baklisto na monde entier. Nango toye les sous une fois de plus pour répondre na rendez-vous na biso na bino na émission na biso wapi to lobelaka o etali Baklisto. Nango lelo to zali na émission na biso to bengi analyse 001 o ezali ko lobela wapi mai mazali ko leka katikati na moka na mokonzi Irlande to précisément na moka na Dublin. Tu peux si moter na bande ko wapi bazali ko nazali na sima ya technique na ndeko na biso Blanchard ndongala ye asimbi technique kuna katikati na Congo mo Kristo pe to pesi ba ndeko nyonso ba conseiller oyo bazali ko pesa biso mayele mingi ya ko ba ko sala ba émission oyo ya lolenge boy. Tu remercier pe de sous nzambe na biso pona ko pesa biso mayele makasi ya ko ba ko za malamu lelo na mkolo ya le 25 décembre pona Motama na Yesu Masia. Na yango tolingi to pesa bino pe lisusu ba Joyeux Noël, ba Merry Christmas, na bino baso bo yingeli katikati na ba ndako na bino pona koyeba ko landa biso Congo mo Kristo. Boni tolingi ko le kamangu na mematali tango na biso ezali vraiment mingi te. Tolingi ko lobela oyo tali émission to bengi analyse. Analyse ezali émission oyo ezali yasika katikati na Congo mo Kristo. Analyse ezali émission oyo biso baye to wuti na mboka Congo to katikati na mboka oyo utakala to lingi to sala analyse apport nini mangomba to ba église ezali ko sala katikati na communauté na biso ba congolais to pe bangolais oyo babani katikati na mboka oyo balobaka lingala. Na yango toni koloba liboso ete yamba ya koloba makambo onyoso etali balingomba toni kopesa moi briefing mboka oyo en Irlande population nango ezali 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants ba irlandais oyo bavotaka bazali mikolo bazali 4 millions 500 ou 4 millions et demi. Alors biso bapaya tozali 1 million 500 tout en date confondu, mais la biso baye oyo tolobaka lokota na lingala oyo bazali bongo ba majeur toleki 8000 ou 9000 te. Alors na ba congolais 8000 ou 9000 te oyo bazali bongo ba mikolo la dernière la recherche de sur la dernière survey en français dernier recensement toleki 8000 te. Ce qui totina ba na toko koma ba 17000. Nango lelo tento pesa bino les formations mingi bazali kolanda peut-être bazali au courant tozali une affaire de 47 églises depuis 1996 toye 44 na mboka oyo 47 églises oyo salami na mboka oyo ya Irlande. Za église oyo ezali constituée oyo ezali réglementée oyo ezali bongo enregistré ezapena ba oyo ezali recette ezapena ba oyo esalami ezali na ba documenté. Mais toyeba kotanga ba kombo ya église nyonso bino na biso toyeba kosala analyse 001 pour toyeba kozwa biano. Mais ndeko moi si pe mobali yom tozali kolanda émission oyo soki osepelité komela biso na www.congomoclisto.com wala ezali site na biso kuna siko koti omona email na biso oyo ezali congomoclisto@gmail.com
ou okoki contacter biso pe na nzela na singa na 00 353 86 365 14 48 kuna okopesa biso ba information na lolengo sepelité. Mais toni to rappeler na bandeko été Congo mo Kristo ezali émission oyo ezalaka 100% chrétien. Ezali émission oyo ezalaka na provocation te, ezali émission oyo ezalaka na polémique te, mais ezali émission oyo ezali seulement ko propager maloba na Nzambe to ko propager information oyo etangi ba Kristo po ete tolingi tozala sauver na dernier jour. Tolingi pe to pesa biso lisusu boni boni ba komi ba pasteur na ndenge na nyamu nyamu na analyse 002 tokoya na ba sujet oyo analyse 02 tokoyeba ko inviter musala na Nzambe moko pona tutuna yeba mituna mutoke ko koma pasteur ndenge nini to appel ba ko recevoir ndenge nini tokoya na analyse 002. Mais analyse 001 lelo toiko tangala biso d'abord ba combo ya ba leader na ba pasteur oyo ezali 4-4 na mboka oyo to bandi numéro 1 to moni Crisco etambusami na pasteur Remba Osengo. 2 to moni Epfi Merciful God oyo ezali bongo ba bengi Nzambe malamu oyo etambusamaki na musala na nkolo pasteur Landu. Mais entre parenthèses pour le moment azali kunate wana information to ko développer yango sima. 3 tozali na église oyo tobengi la grâce oyo etamwisami na ndeko na biso pasteur Luki tokopesa bino aussi information ya koyeba lolenge nini ekomaki boye. Numéro 4 tozali na Divine Power oyo etamwisami na basala na Nzambe pasteur Jean-Pierre pe na pasteur Ogi. Numéro 5 toali bongo na Hand Tribe oyo etamwisami na ndeko na biso apôtre Alidor tokopesa bino ma information. 06 tozali bongo na Pierre Angulaire toyebi responsable na yango ndeko moko uta mboka Hollande, mais pour le moment tokopesa bino aussi ma information comme biso tozopesa seulement ba information. Numéro 7 tomoni église la famille oyo tomoni ndeko pasteur Bruno tokosala ba analyse tokoyeba aussi lolenge nini ekomaki boye. 8 tomoni église mususu la restauration oyo ezali ya ndeko pasteur Léon ye a koma na Golway mais église evandaki na Diblin tokopesa biso ba information. Tomoni lisusu la réconciliation oyo epesameli na ndeko na biso pasteur Mi Senge. Tomoni lisusu 10e numéro tomoni ya ndeko pasteur Mbiye toyebi kombo wana te tokopesa biso yango suivant kombo ya église toyebi te. Tomoni lisusu mususu ebandi semaine oyo bayebisi biso ezali pasteur Landu tokopesa biso kombo ya église wana sima. Numéro 13 tomoni ya pasteur Douglas toyebi kombo ya église na bango te tokopesa yango sima après avoir kosisa susu ba investigation na biso. Tomoni lisusu ya ndeko na biso pasteur Edi ya zali la Balbrigan tokopesa kombo ya église encore sima. Tomoni lisusu église mususu ya ndeko pasteur Gilles ya zali na 15e position tokopesa kombo ya lingomba wana sima ya weba soki ezali lingomba nini. 16e position tomoni église otobengi Rama ministère wana etambwisami na ndeko pasteur Jean-Pierre Akemba. Tomoni lisusu 17e position ndeko pasteur Bienvenu comme église toyebite tokopesa biso yango encore sima. 18e position tomoni église oyo babengi les amis de Jésus ekumbameli bongo na ndeko na biso pasteur Sami tokopesa ba information toujours na analyse sima. Tomoni encore na 19e position église oyo babengi
Zion to Sion oyo tambusami na ndeko na biso pasteur Nkosi oyo autaka na mboka na Angleterre. Na 20e position tomoni église mususu to ebite tambusami na nani mezo exister o babengi les 12 apôtres. Les 12 apôtres ezali ko exister aussi na mboka oyo. Na 21e position tomoni église kimbangiste ezo exister pe na mboka oyo. Ezali na deux branches. Branche au babengi 1 na au babengi 26. Bazali ko vraiment coexister na mboka oyo. To ibande ko wana mais moi ito préciser ba kombo ezate parce que ba leader te. To kei na 22e position, ou 23e position plutôt. To moni église mususu ezali na mboka mokonzi Waterford. To bi kombo te metamusami na ndeko pasteur René. To moni mususu 24e position est Tamsame Nandeko Guy. Tu es comboté. 26e position, 25e position, tu as mis sur la coque et Tamsame Nandeko Passer Francis. Tu as mis sur la 26e position et Tamsame Nandeko Richard. Tu as mis sur la 27e position et Tamsame Ezali Église au Bethel. Tu as évité ce que Tamsame Nani. Mais par rapport à l'information, tu as vu que pasteur Gabi Oya Goloué. Tout le monde dit la 21e position, église Otobengi Impact. La 29e position, tout le monde dit il y a pasteur Msusu Aimé Zola. Tu as vu l'église d'ailleurs sur le combo Nini. Tu es basé Wapi. Mais analyse numéro 2, tu as coupé Sabino, ma précision exactement. Ce que l'église Oyo est wapi, to est basé wapi. Na 30e position de mon église Msusu, Oyo Tamsami na ndeko pasteur Apacha. To coupé Sabino, ma précision encore, na deuxième analyse na biso. Na 31e position de mon église Msusu, ya ndeko pasteur Valentin au bazali na Port-Liche. Debi kombo na yangote. Mais tout ça, nous sommes joie, bah combo avec l'église Oyo, pourtant tout ce qu'on compte na système d'abisso awa, ils ont monsieur sur le rejeté, ils ont coupé ce bisso, bah numéro seulement la bangote, mais monsieur autre ils ont coupé ce bisso bah combo et puis ce bisso bah numéro ya enregistrement tant que bah qu'il n'est qu'on s'enregistrer. Donc mon monsieur awa église monsieur ya ndeko pasteur innocent, oh ezali ndeko ya évangéliste Norbert pour la référence. Il peut te dire combo ya lingomba na été mais tu vérifier ngo peut-être qui mobiso tu ko ba ko remettre vraiment à l'ordre. To moni awal susu na 34e position to moni pasteur Laurent. Il pas allé na lingomba na mboka tala o eza chapeauté et pas ya musal na nkolo tukala. To moni susu na 35e position. 35e position plutôt. Église Msusu, on va avec the Morning Star. Et on est Tamsami Nandeko, Constant Mayamba. Tu sais pas là, un jour, tu as ça na Congo Christo, tu sur le Nandeko Oyo. Tu Morning Msusu, awa, na 36e position, pasteur Jean Zola. Tu as vu vraiment combo ya, l'ingoma na été, mais, vous l'imbisi, tu peux s'abîmer dans le ciment. Awande to éviter ce qui église na ezali wapi tant aux informations la deuxième analyse to pe sabino to moni na 37e position to moni awa le ronabiso personnam passer les 20 yé père zagina lingomba na awa to rep sabiso ce qui ezali ka tilelo ou bien existe en société to pe sabiso d'information na deuxième analyse na biso to ke na 38e position to moni apôtre Kabasele yepe azali na lingomba awa katikati na mboka oyo toke na 39e position tomoni epa ndeko na biso mususu na New Bridge ndeko Gigi ye tozali na kombo pe église te tokope ces formations toke na 39e position 40e position je crois
ya ndeko évangéliste Marcel ou Marcelo yepe comme église to éviter ce que zali komoni ni mais to peut biso de formation pour na to ba pour sur la malamu. Pourquoi tenir que ça la analyse ya balingomba oyo na fin de l'année boye parce que l'information ba Christ comme ko s'échapper biso bandeko musulman ba comme ko peut sa information oyo ya biso moko ba Christ kasi tolingi ba Christ to peut sa information oyo ya biso moko yango toli to peut sa bino ko mo Christ de ko peut sa information oyo etali vraiment biso moko. Donc na deuxième analyse na biso to koyeba ko sola pona ni to ko sala ba analyse oyo l'église ni asika oyo si ko botama na 2014 oyo l'église ni oyo si ko kufa l'église ni oyo si ko kabona to pesa na deuxième analyse na biso et puis to continuer analyse numéro 2 analyse numéro 3 analyse numéro 4 te vraiment ko pesa ba analyse nyonso oyo longobani parce que to lingi ba analyse to ba information oyo ba Christo ne ba pesa ba information wana yango ndeko to pesi bino merci na ndenge bosi ko pesa tana bino na Congo mo Christo na tranche na biso ya analyse 001 to ko na analyse 002 Kalaté avec invité spécial to zana a on est aussi la romonae ne vous bénisse vraiment to komina suka to pesi ndeko Blanchard kuna na technique bote mingi to pesi pe bandeko nyoso ba ko soutenir biso kat na Congo mo Christo zali site na bino oyo ezoko propager ba nzambe to zali ko kabula de formation o etali ba nzambe to ba séminaire ba campagne so za la posta to sala to couvrir ba événement na bino bo contacter biso na 00353 86 365 14 48 to koya to kozanga te ko couvrir ba événement na bino gratuit to senga mbongo te mais to ko senga au déplacement ya essence na biso poto komela mais to senga mbongo te nango to kopesa biso de formation ya l'église ni oyo se projeter et bima na moka oyo et pour la nini l'église ezali toujours kobima et pour la nini parmi pasteur to parmi évangéliste parmi apôtre parmi nani oyo ba siliko tanga ba nzambe mingi to basiko za ba homilétique ou bien ba théocratie o basiko tanga ba théorie basiko ba cours nyonso ya bunzambe mais bazali toujours ko kabona bazali toujours ko bisa ba église bazali toujours ko sala oyo to ko koloba malamu to mabe to lingi to juger mutu te mettre pour ça c'est ma information oyo esengeli epesa mana ba Kristo na nzela na Congo mo Kristo Nzambe apo bino bye bye.